Na ote yo logique ya pays. Mboka o soko lingi ordre kolela. Soko lingi désordre ici et simbi. Bon. Ah ça désordre pe bima ordre. Oui na ordre quoi na désordre. Pays. Il y a des ordres. Oh batangi babongisi. Rien. Côté classe c'est où tu président. Des ordres. Côté ba faye ko zande. Bon. Ah ndeko tu passe mais danger ça. Avec la monnaie mukilité. A comme na boutique ba bengi yaya. Yo mona banda tongo ti pourquoi. Et le côté. Oh mboka. Oui, mais comme si on a le kelanga. Avec les biprés. Et belé boko tali felo ya motif quand boko kaki ndoto na bien na mukilité. Et puis si on a zaka lumumba na ngana ku fele peyo yo. Te. Na biso polele. Ko peyo ko ku fele la. Là c'est lumumba za reketaka. Parce que pas bon manzo to ba we la fulu. Vraiment. Autant mende na solo. Tala badanke ko sa misale ku frappe ka wana. Etigali. Après sida qui bidon moko. Abwaki mabela zonga sima masute si esili. Donc c'est la musale kufi na quartier wene comme le quoi Jabana mi Mike. Mais donc à l'état. Fiki les ko ma foire bana na quartier donc. Et c'est le gouvernement musus. O ba bamba bi bambo. Yo ka bango ti député na za ministre bo saka na peyo yo. Congo est comme le roi Nzango. On comme mususu kanda wena osumba na so de mouton. Bibembo to somona na ba famille to lokamité. Nzala Congo zo si sabiso. Pas c'est ça sabiso na mitema na ba famille robete la nani. So robeti ba wololi yo. Bo mata biso quand tu zo kemba ko le kabango zo kabinyo so kama moko. Changer atamba na budget. Changer tina nembongo. Voilà. Changer alingaka soin te pour ba bengana na ba cop. Changer za salité pour ba cop nyo c'est ça ya. On dit que ben maman ouais batinda ngamingi pona kutana ba bénéfice. Oh, somba serika $1000 na sombi ya kata 600 na bombi. Okola mkotuna. To sai so fe lo tuna ni. Mbongo na bimi to basale lo sai. Kende. Challenger. On a le bawa. Etali yo. Olingi Congo yango. Oboyi Congo kena ndela. Kufa. Soka bebeli yo famille te. Omi bomi yo moko bolole. Bima simple au bout de la copine sur le quartier. Tika minene ba koleko ba cop. Nga bima simple. O mata pecha muke fenanga. Ba so pibor moko wa. Comme o. Apesa na zo ba tu 5. Bon. Pena toucher ce qui est au Simba. Comment pecha toucher nga? Militaire na nge 5 atu. Nga pe courage na ndimi to beti cop. Bo c'est qui biso maintenant on rebima na $10 na poko so na ke na quartier musuni bando panza prêtre ye comment Congo pas si me fait ici et simbi comme qui tsananga pengali lipa intention c'est la ko payer bo e bonga na français belé sambo mbongo okolela ba bololé na hôtel original emplacement c'est ça yeba emplacement moi ça ko kimote yeba emplacement o bomba bana ta ça pas yaya bon yeba emplacement o bima mutu na famille maintenant lipa pas ko pesa fa valeur yeba emplacement. Nazem Sabino ba coup d'état ya pays. Oboko saka mboko elinginga te yokati mboka ne olingo. Bon. Quand mboka na ba no polele. Pour moi ba congolais qui sakata. Moi il faut quitter ici surtout pas moi il faut quitter ici. Parce que on kuta ba kabelo li pofeli. Vraiment. Mboka kute tonda bonheur facilité yango. So jusqu'à fond de départ au Congo qui tourne tout le monde attend. Oui. Congo ça va pas si grâce aux fond de départ. Au moins comme tu ba kangele na kasho. Très bien. Mboko. Fond de départ eza yo obela kate mokanga nzoto maki okabela yo ba yaya na baleki bon frère monga sanga tina betera cop so ka saka nina comme bengo presque $5 vraiment qui y a dans la famille si la même leki na siko comme mono pas pamba vraiment petit la pewana obo bimaniti maninga te avec la monnaie mukilité a comme na boutique ba bengi yaya yo so mona banda tongo ti pourquoi et le côté oh mboka. Oui, mais comme si on a levé le kelanga. Avec les biprés. Et belé boko tali felo ya motif quand boko kaki ndoto na bien na mukilité. Et ben sinza mekanda. Abenga John ici. O saki na yo nini? Na menanga mwele kaki mingo cha température 40 là-bas. Et non na tu mette na kena kilo là-bas. Bon bandé na film loko bembe mi bomi. Pia mama bolole to kabela nzoto ofela ke ko senga no. Bona so banji. To tinda ki akende ko milukela mabimi semba. Bota la semba a gâché 8 personnes ko si bango na ko senga. Vraiment. Nyata douce ko timba lo pia mama ala kuna. Bolole oui. Si. Semba. Gouvernement wana etala ngate.
nga naza congolais neti yo congolais tout aza focalisé ko sala makambo ko pesa raison na vie na ye voilà nga nalobaka te mpo na gouvernement mpo naza na ni part kuna bon bakosa babebisa bayiba ekolongola nga onga naza te voilà nazo dépendre na bango te me naza na droit ya kozala congolais mpo nazo carte électorale moko na bango très bien koyiba na bango etali ndenge bamemaneli bango na bango bakosambe pa kolo mokili très bien nga Congo bakweyisa bababola bachange bato babengana ezanga président batya badi président bango mutu bakoyeba etali biso te problème na nga ezaka boye fo oyeba eloko olandanga bien bon yeba ke yo ndenge oza wana vie eza nde yo bon wana tia na mutu très bien kote kosukelela nde place vie esili oyo tozala na bango bakenda tokanisaki bakoya batuna oyo batika bakenda libela nakenda namona ndeko oyo akufa kote bakunda ye na tala matiti ekola moto aza te mpo tomona ye tofuti mbongo epa bato wana babandi kopanza tolandi ti baye komona yeyo natali ntango azalaka ndenge alula soin na place bake kotya ye ebalani te na ye mpo yebake tobungaka libela yokanga mpenda naloba siko nabandi kobeta bakalikile intérêt ya lokumu ninyo nga na kozwa nayi na yo au moment tokotika ngo awa bon nabeti calcul ye soki azalaki na vie alingaka tika azala na modèle wana rien jamais nini esalaka ke mutu soki ake par na ye mpenza na mokili esili ni kozonga sikoyo tokanga mokili kati te toyaka mpe libela te oma tokita toa na mandat d'amener bon comment tosepelaka na babona nde na baaniversaire oyo ebengaka liwa mpe pembeni vraiment tandanga bien le 2023 bonne année liwa pusana te soki ozocomprendre nako bano makambo clair ya solo kalikilo nde fo kote yango bato baza na droit ya kopesa baninga raison nakolinga kozangisa bato kimia te mpo nga mutu naza na gere bango me napimeli bango balulaka nga na bomengo fai na tia mpo na bango tu bazwa menga mwana kangi yango kachi lokumu ya kozala chef oyo baninga bakema menga titulaire nazalaka na place ntina nango nini banyama kutu bavotaka te me babake chef yeyo nandanga bien banyama lokola bandeke banyama lokola bapigeon koma na kati ya zamba nzoko aleka munene mboloko akopwisa pembeni soki azoli soki apointe fo akufa koma mboloko soki azoli amoni makako apusanaka amoni mboloko apusani mpe pembeni bodame eza makambo nzambe atya ngai na bino toa na rando te mpo soki bolie te bokolela wapi eya para biso nyonso koma nzoko akoloba teke te kotenga nazoya boya te mpo eza mbimbi na ngai naleka munene fo natonda ebele banyama bazanga kokende lola bapriaka te me makako ayokeli mboloko mawa tala degré bayebata soki lolo ezala koma yokosaka losambo bapesi yo poso ogere biso moyibi naoloba na makambo mike ya solo bokosi biso mingi likola kozanga tomikabi na losambo kosambela mingi na nzala eza kokima eyo masa olanda affrontement na vie aolobele polele voilà sambela nzambe bimisa nzoto oui sala kope oyo bayebi nde toza boye kopi na yo yango yanga yango en dehors ya awa lokola eza titulaire nakobeta bakope mosusu ya pembeni eza bibamba oyo bayebi ngai nango yango très bien komo koya mokili oboya koluka métier molukela nzoto makambo vraiment lukela nzoto makambo kota yango maki pesa yango kope très bien koma nyama azaka na métier matanga te me bakiso na bimi te lipabani ekoya te bongo yo nanga banyama basomba wapi basombaka te me bawela kolambuka na ntongo balingaka butu ekota te mpo atondi nanu te très bien aluka yaya kote baliaka ofele balela nzala bongo kota kosomba nzala te ndenge nini naoloba no makambo mike komanga na kofanda na pia miso na bakonzo bazokosaka biso mikolo nyonso agi na nga nakobima ebayani na pays te pays ekende gauche ekende droite yanga nini ebiso nazaka lumumba na ngai nakufela pays oyo te na biso polele o pays akokufelela place lumumba aza kokeketaka
Parce que bon manganzo to pas ouais la foule. Vraiment. Autant mende na so na solo. Kala. C'est qui? Yo kanga très bien. Au moins RDC et a payé le coup mais biso moko ba kolo paye to komisa ngo pepele. Vraiment. Ndimanga. Ya solo. Au moins makamna lo bawa et maman c'est qui na son vérité. Oui. Et ana makamusu foyeba ezanzambe satana biso to mokili. Vraiment. Ngana tiaka su makamba lola te oyoka ngo mingi wana ke église ba te olola. Na tiaka besi te yo sata mikumba ne kota banda na ngotali yemi na mikumba. Ngana oti ande yo nanga po makambo esimba foni nini bon. Yango. Vraiment. Na kongola ka batu banda na seti likolo. Bon. Landanga bien. Bon. Na banda kana sona baina batu batanga ko ba ba sabentelo. Voilà. Na kundola nga kote na uta voyou. Vraiment. Il est très non bagage négatif. Les camions sont passés par Biki qui font Akima. Oui, mais ça va aller la télé. Ah, il y a pas ma cambo. Bon. Donc tu es classe dans le qui t'a liboso te. Au baba liboso va tinda ka tu vas tellement va sa récitation. Réciter. On a récité. Nazo bana polele. Et là qui mi sanga classe ya yango. Voilà. Ngana qui ma classe ka likola makambo. Récitation. Intero, récitation deux fois. Na tanga. Ngalo kona linga classe kaka to koma. Oh. Se mettre comme na talba bi bokoma wana bongisa ka bigi pona ko komanya. Non, so mena ko tangelo ko te. Basi na lula. Regarde bien. Na zui bato aselo kwanga. Bon. O ngamoko na zokola ta kombo na ngana ebi okoma te. Bon. Siko na bandi kuna. Po yeba ke o tokuti ndenge tokuta. Bon. Ko koma nango po babetelo maboko fo yondo toka. Bon. Landanga bien. Très bien. Ko tokezani nini? Voilà. Longola yo na miso ko mona ke bango baleki yo po mutu moko te yaki na mukili tokuti nyoso awo. Très bien. Yeba ke o ya zui se ka bomaki nzoto azwa. Très bien. Nini ngana ko sala po komela ngapi bato mona nga mutu. Bon. Landanga penda be mon Très bien. Kotala ka tante, kotala ka agité, kotala famille oya te. Très bien. Talaka lelo ana komiao. Poto koma lobi foni nini. Voilà. Or ko koma lobi to mesana mais pona ko koma foko dame, pona ko dame fo za na mbongo. Voilà. Siko yo baliesa ka yo oluka ka to bisenga senga. Voilà point. Wana point très bien. Bisenga senga akotaka ndaku desordre. Bon. Bisenga senga apanzaka camarade. Bon. Kwaliaka na kosenga fatonga baninga po bakabele bonga tika rando. Voilà. Landanga bien. Bisenga senga kendaka po batata mwasi akendaka koma boya bandeko na bango moko kaka pona koluka kolia. Courage wachaka longi na moi. Qui sentinelle andima. Voilà. Ouais, qui receveur andima. Oh, moto andima. Garage, mécanique, tout. Wana pesa fi na raison. Voilà. Atanga te raison na ezaye. Ndamoko na zolu kelanga na boy dimite na ngesangwa mais na mitoka pona mi pesa lipa. Bon. Mobali ya boya to kutia na lipapa pesa une valeur parce que dépendre na mutu te. Très bien. Très bien. Yo kinga. Oui, oui. Ndeko, alba no clair. Oui. Dans la Bible, nzamba pambola nani pa sambela minga tikele bomengo na porta nda ya ndaku. Azate. Luka. Azate. Banda lole banda ti lelo nani ba pesa bomengo loko ya kasa. Azate. Ah. Allo banda yo. Banda Bible banda. Bible sungaka batu moko na man. Man wana po akutaka be ba goigoi. Kolelele kaka mingi eza to ba goigoi. Dungo bakena minanga nasalaka mpona lelo bagoigoi bango mpe so otali bango tu bakota lola te mpo bakenda na lokoso bagoigoi L'autre mois c'est la manekida. yaya naoloba no polele yokanga bien oyo kotala naoloba na maseki makambo ya serie. Oui. Soko olingi onunisa yo pesa yo moko réaction musala moko ata bakochola mais opesa okimia. Bon. Sekanga na makambo ya minene eza na bato moninga nango te. Nazanga mutuka, nazanga ndaku, nazanga nyoso. Mais nga moko na sentir ke na dépendaka na bino te bato bololaka nga. Mutoki na nga na nzela na kendaka nde bombaka nga. Très bien. Koma na niveau. Voilà.
eloko ezangi ba congolais na peso conseil ko kangama na métier eza venir na yo yekola na pasi soki efande tikali libela très bien olongo mateto ke na kisenzo koto wapi mécanicien yo métier lando tiku kuna na garage zaka na limité ku ekufa bulolo mutu elongo te etikali très bien koma boye très bien ndeko na lo makama mike bato ba comprendre te tote bato civisme ya vie voilà okoki kokotsa masumu ebele likola kozanga koyeba oyo za oui balobi ke frère o sœur oyo aleka masumu ata prier abangaka nzambe te ntonga nde difficulté moto commission bongo koma ebele basambelaka te mais lokola bayebi koluka lipa bakoma na métiso nde bapriaka mingi vraiment asambelaka te maza na botosi apriaka mingi makambo mabebe ebele piaka naoloba no clair yokanga 2023 ezaka lokola bano nyonso natali politique bachange te kotiango misu te voilà landelaka mpenza makambo mboka me kote na motema te so okotiango mingi kotikala na susi bato aliaka mbongo bakotikala yo okokufa bolole naoloba na makambo mike yango moninga nayebi kutu te nga ata natali te nayebi te information na biso so natalango mokonini etalaka nga nani nafana mpe nanga mona mituna pourkoi olingaka makambo ya mboka te nabi nayinaka bango te nalingi bango mpo mais natalaka mpenza par na nga na nyonso balobaka na tv eza wapi nalanda français yango nande nayokaka na nga mpe te mpo naza iletra kala nandeka monoko na bango ezobetabeta na misapi bamiyibi bango oyo le otika maboko na place natalaka esonga motema po mena nakende bisika nga mona koluka lipe ebima très bien naote opolele oui soko olingi okoma na objectif na vie langwa vie omona bolamu oyo alangwa bangaka nzela te moko na butu oyo alangwa ata nzembo mabe abina ayi moko na piste ateleme bakamaka me piste ezotinda abina langwa vie omona bolamu oyo nzela arisi bato obanga nzela mai mata baliniere ntango bato bazomona somo yo mati se kolangwa vie naotala baliniere te naotala marchandise nini na kosomba mpona te nateka langwa vie lokola bato bakatisaka baki angola akesalaki ndumba ye moyibi ye namoni kisasa piaka nake kuna natala kopesa nini osuka koma Londres voilà langwa vie lokola kati plaza na bwato très bien akokufa na ebale natali awa manka nameka na kuna kosala nga wapi c'est ça très bien langwa vie lokola mwasi atamboye na bana amoni bana bazotulisa epo mibali bakima change commune wana kepa tata mwasi na ngiringiri zwa bana tinde bango congé lokola panza bango so okangami na bana okotula na bango moto akolesa bango na kimokolo aza te ateya yo kaba yo moko ozongela siko terrain tina bana bana tata mwasi lobokola mingi zonga na terrain soko za mama bana okoli mingi bana bazosimba te teka kobonga longola soni soko tie soni na vie komona mingai bata lofundu na ya soni nde bazolela me na miso bazokosa koseka très bien conseil gratuit nzela kobonga nzambe atia na mututu fo koleka na manka bato bakomi badiplômé oyo bazosala badirecteur tala bango nde bakolaka na bomwana baministre baotambaka na bajipe tika bamonela biso na kimokolo bakemba na bomwana bakenda klase ya makolo ngulu na balisala ministre ozomona wana azaka moyibi ya manga na mboka kotanga ya nzala akokenda zwi bamanga bato atie na poche atango nzambe asali akomi ministre yango azozongisa kanda na biso totinda otango oyiba manga na mboka biso totinaka kanda na biso tolati ya nini likumba famille na bino kotambola makolo ngu na mboka na klase etali yo mboka tomemi ngambo azongiselako biso azongisela biso tata mwasi na ondele biso bana kasi nde topekisaka ya bonga na kala kokenda kasi makolo ngulu yanga nini pesa biso epi kotanga mboka 9 kilometre akimaka mbango ye moko alobaka na monoko vu owa mutuka ememi ye peyoyo loboko yango levier peyo toza na contre rendre na bato nyonso tozomona minga yawa soki oyebaka te na congo sata akita ye moko akita mpe na nyata makambo tomonaka eza mingai mboka nini yo oza na mboka na yo olingi yango te vraiment
député, ministre, parce que moi, je suis président Mingai. Quand je suis président, tout va être faux. Donc, on est président, on est innocent. Les collaborateurs, ils sont mauvais. Vraiment. Tout le bas. Talanzela. Balabalo, il y a un peu de mutuka. Bapese mbonga bongisa. Azimbongo tu akietsa banda kuna poto. Bon. Abakti ba seba makangu san. Ko futela ba ona ba ville on dirait ba tuba na leta nzo ande ba sia bala. Bon. Nazo bana yo. Mbongo ba tenga bongisa nzela. Ako je peser moko ko bimisaka. Na biso. Tala ba gudurango. So ba chenzela. Mois ebukani. Camion munene buka te moteur de ndika banzela ebukani. Tala couche même parfumant. Yanda kuna biso le kango ne peser. Mais bimaki un million. Quand je ça là, à mon avis, nous sommes bambaté. Jamais et boukana babamba. Soit que babambi te relie à te. Barosele comme Aliboulou mouna peut pas coter sous dossier. Bon. Pour les baby ba 5 millions. Bon. Quand je rebima, baro comme ça na musala bidon mazout. Tala badan que ça misala coup frappé kawana. Etigali. Après sida qui bidon moko. Abwa ki mabela zonga si mama zout ici et sili. Donc, c'est la moussale qui fait dans le quartier, comme le roi Chabanami, mais donc il y a l'État. Et comme foire à ban dans le quartier, et c'est le gouvernement Moussous. On va bambabi bambo. Yoga bango, titi député, naza ministre, il bosse à la payo. Congo est comme le roi Nzango. On comme Moussous, quand on est au Sumbana des moutons. Attends, on a pexanga. Mata quand il colo ben atem na farata. Olongola, besoin sur l'état. Nathan on premier test. Vous comprenez nga? Ouais, ils sont collés. Tala. Bon. Comment la bingai? Na la bano polele. Ah, exact. Pas si au moni na batu bangote. Oui. Batu bazo forcer. Ndeko nanga. Natala pesa na mai. Jumo be pesa dina na cantine na mai. Natende pesa zo forcé. Abima. Ah na fosa bima. Mais soka mati e va mourir. Natali ti. Na bi esengi aide. Kana kana tuka mai na sopi. Tama ke pembeni ma papa sena we panza na ke mo tie na mo tutu. Male ba paputani apumbwe. Vraiment. Congo to sili maeli ba ya kusala aide. Bibembo to somona kana ba famille to lokamite. Nzala Congo zo si sabiso. Pas ces autres habitudes na mitema na ba famille robete la nani. Soko beti ba wololi yo. Bo matabiso quand tu okemba koleka bango zo kabinyo so kama moko. Bon. Chauffeur, receveur ba client kamoko. Muta recevoir mun. Ya, tala mabundi na biso na bare. Tala batu na babisi. On dirait que kunde bembe mozo kino tala mutu soki wa. Elongia nzala kosekezala kate. Mutu nyonso souci receveur azo belela on dirait mbwenge za bien te chauffeur azo pousse on dirait ville belkezi ya kobukana et puis ba chauffeur ngo tellement passe eleki mikolo ba komo tsaka bande mwa nzambe ba ko timbela ke ba tukutuku oyo ba komo tsaya nzambe pia ka Congo ko sambela sa otubela ya yango to koma biso boya ko ba alliance na tala banzalonga na kutana ngo aux ans mususu olie mo senti ko tondi te bon omelika mai pe pesa ke libume fandi bon mais la muka nango tongo mona ke nzoto ezokita lelo ko ezate okobetela nani poza obija kotomba makolo kolonga ta po matete tibara moto bon okende be place bite so iba kozwa yo maintenant comment là et puis so bazio ça que zo meme balani tena kilo na yo imagine ça que 90 kilo yo 60 soko boy feneya so pour ça le zimbongo na poka musomba yo ka ba coup d'état nzoto comme le quoi mathématique na même anatika na bela ana sala interrogatoire chaque temps on interrogatoire qu'est-ce que c'est la même on l'a dit ça la même de la ya ça la même musomba ça qui pena mbadi ya mulai wana kwa tija chimbo ba chona kingo bon o senti po tia po senti que ba même singa ndé train awa ozo boka loko bezo lenga loko mangalati mangalati rhumatisme le mwana sa mutema mama na kufie moi le message ya okoloba no bima fene oso mwana musalo yela ita babi kamia mususu zo ya baninga bazo sepla yo matanga mama kana okufa wa na yela kinini mama pine toboka
Ete comment te yaya nakutana musa moko na Mino Congo tokisa ba dible kofungaka bafungola container benanga na pique kisoka na moni ebembele na yeli nini tala funga saki kabio nini oyo yango na yango gabi me oye uti onatra uti mbandaka bacharge basaki lokwa bampuka oye mpuka o bampuka bon c'est ça mouté on résolve faut même so 5 oye uti ba Congo te oye uti lisala gabi basaki uti lisala tala ba na lo ba no vérité nga témoin o ba yebi tant ba na challenge tout fait ndeko yana misala mission sali ndongo kana ki oli échanger bon et comme soka nzoto fièvre comment pona biloko moko ya pete yelanga bombo fixe pour masser nzoto soma kwa miku e comme pete fo dunda fixe bashit ba bombo wana alors bana yo passe ya vie baza nango tilelo to kemba ndeko na sala oui na tambola ba makolo soko moninga na koma lokwa neti mutu moko lokwa taxi et to mona ki côté kuna na keda ndeko na ngatika yana baka mvula oyo ebeti oyo baninga balali ngaso mvula ebandi bamonaka na koti na mikange nzoka na ketelema po mai osuka tina na koleka chez nous bon na batelaka TV na 14 pouces po na betaka ba jambongo na tala ta match kendaki kombeko combien wanga TV kana ndaku na mutu baninga balali makolotia nakoma tongo be makole komi pembo nde na pakoli po mai etelisinga na umeli na umene ballon de l'océan ofungola porte yo moko su bando pepa ndako on a longoka te po 2 chambres salon $15 bonheur aboye olonga na bonheur baya pa tumisaka te olonga na bonheur wana bonheur jardin de deme ya faux poule bandako ezali naoloba na yo jardin de faux poule namona film non bato bazomona mamona mbwa siko ka oyo okima ngo ozotala koma oza na mwasi ozotalela yo mobali omitiki kokaba na kwiti mbangu mekobongisa mwasi na bana rien eloko elekelanga apo ozosenga nzambe mapamboli non nzambe apambolaka moto alingi foye na ye soki obala te linga yo ayebaki oyo aza pauvre malingi ye oremarke okokufaka te na mikakatano kosansorti mpo olingaki yo ate osambeli te nzambe abi te alingi ye moko zwa oboya yo avalere koka bato misusu baa na faute me bamonaka faute ne lokola eleke ebele moto osengela ngo mbongo bakopia na nani po yeba donc na te original bakoteyo boye te oyo koyokanga bien ndimanga soki okufaka te ayebi yo oyebi kopesa vi raison te oza na quartier oyo mokabela bato misusu comment peti alukaka ngai nasengaka emenga mokolo na ye nini yo peti amoni nga mokolo nafandi ke kimia na mwana na mokolo bakozwa nani mokolo mais yo okanga maboko likambo opeme na quartier eyebani te ni maladi bapekisa ope te yo kutu bando okola neti nga docteur omona ye te kotongola kutu mingi bar po te kota dena kotongola nzoto ekoma makasi mponga na tongola tro tozolenga nani vraiment bima na moi kolenga makambo ya bato ayebi koswana bavoisin etali ye ndenge jwana peki masanga asengaki butei moko omonekaka prêtre tokomela sushi unini omolange masanga soko tie mokongo na moi okosomba ngo ata 10 yo moko bolole botondi kisasa bozotia pays kaka carte électeur ekomi cher likolo na bango vraiment bakufaka te me lokoso balingi liwa te ata beli malade makasi abikaka sa kisi kolanda kolenga na ye te kosiso mbongo tala lokwa liwa akokufa te na biki na nzala na benga ya lia po nzoto moto osi sekolo o malfaiteur nzoto détourné pas malfaiteur tobomi ba malfaiteur daya livre daede kana ndo muso ya na ndaku so ozotala penda boyo ko érosion tokwesa ndaku yeyo o érosion bazebele achibolaka yaya akotisa mbongo kotikele bana ata kopie bana badesa nyonso kosimbisa bango basi eza na mokili nayebi bango beyo oyo voilà naoyo bano polele
faut tambola ne kenge. Dans un pays moko tambola na ordre. C'est ça. Bouzo bato boite mais contrôler bapa. C'est ça. Dimanga. Au monde na ça. Na loba no ne bandelea. Cimetière au mona mutazaka lo fundu mais suki kuna c'est zéro. So betaka calcul. Patron ya mona biso pamba. Oya mona teto fana na été. Oya tambola na makama minene na mona kwa koliana ya gombendele ki ya kingabwa. So beta calcul tango bakufaka. Au mona nani bachai na des cercueils. Azati. Patron ni mona bachai cercueil na réserve pour les kaka budget. Azati. Banda kwa somba kadisi comment soka kufi bakunda na sima moko te. Azati. Alandi babola no basomba te cimetière moko. Mati dipe ko kola to la l'état. Soka biba kata tene aye bati batiki. Otikali batunda bazobetela ngo tolo me yo bando kufa. Ata sufi batala yo te. Bakimelani nini? Kokoma lokwa mobola. Ko mobola so balandi nga cimetière te na tika rien. Bana troba sundola ngapona na tsemba ngutu na paix na paix. Voilà. Parce que yo tika banda. Comment va faire le suivi te poyeba? C'est ça. Tout est vanité. Mon frère, c'est original. Ah oui. Ça les autres ça. Si on me cause au moins mouké, on peut se conseil. Oui. Ko prier ba gogo na famille te. Talaka nano yeba tasa mwana ote. Ata mwana tata mwa si mwana mama leki. Mwana yaya. Talaka uka leader. Fulaye. Olongwe na ngambo. Lelo ba ko pesa poti po pesa piste. Tango ko simba ta yote. Yenda ko sa famille relève. Oui. Que bana ba ko $10 akene kala. Akondimaka ote. Jamais. Tant que pesa à langue, mko ba mona pierre batu ndenge ni aya na ngana jona motema mabe awanga ninga so sala yi oriente bololé. Très bien. So ko favoriser ba goy ozo créer yo moko libulu batu ko temela yo bango. Très bien. So manda ko laksa goy comme on a poso kufa po yabo abotola. Bien goy bien. Donc on a été original. Comme on y tambola kana kenge. Luka na za challenger. Cheka ba petit na ko ba courager na. Oui. Moi makasi tindaye. Kende boy na bono kotika na 1000 francs. Ota soka otosa. Voilà. On va petit courager. Pour ba petit msina kisasa kana munoko na ko bonga. Moy nanga bimi boy. Akela cha. Maki. Ko chola ka bato wale kana balabala ondira yebimi. Wala zozi la fufanda kuna po. Vraiment. Mais na kaba na chance à basi. Basi balinga ka besko na ba te ba komani ni yo. Ngana meka ba bengana nga. Nema lelo mona mbundi. Ba ebaka. Escolo ba kama loba 1700 koma na 4 te. Moi c'est moko seki. Wana sike ku to komela su te musabika na 4 tkai katikati po se kwea. Okomika yo vema. Yo vema. Biso to pesa biographie à plein de guerre. Petit na koperaka, na kufa kapia kate. Dena matiwa na poko mona mbwenye yote. Ana mitali ya moni nini? Ali papa, ele kinga mulelo kwa Charlotte, pesa yango. Taba physique le kwa nganga. Petit lipape kosi changer atamba na budget. Changer tina nembongo. Voilà. Changer alingaka soin te pour ba bengana na ba cop. Bon. Changer za qualité pour ba cop nyo c'est ya. Comme un peuple va retourner l'air na bata normal. Ah oui. Très bien. Il bon ma cause jamais propre. Pas arabe bon. Ma personne va plus secret. Ah oui. On y a réussi là on va vivre. Le boss à la journaliste tu vas lui la propre. Le boss à la musicien. Tu vas lui la propre. Musicien, journaliste, tu vas lui la propre. On va te métier, on peut mettre des 5 à salité. Elle va mettre des 5 à force à toujours. Tu te forces à bilan la réunion. L'actualité, mais comme ça, on m'a bon. Biso, tu vas mener à challenger. Nga kutu ko sukula na ngamo na ndo pusa ngo mikolo kwa congé. Oh, toi dimanche na suka mercredi. Oh. Na kosuka kende wapi? Na mbonga malonga. Ngara bona feti na kenda feti nini? Ngata na matanga babona ngaki o challenger. Tala ka bombela nga sangata ya matanga. Oh, ponga chekati na matanga. Oh, ole la pene tata masinga na songa fotike. Nataka te bembete ku felinga za wana. Yanga ticket tata masi. Yazolela. So mais na leli c'est na leli intérêt. Oh, na lela papa mbatenga. Côté okufaki na zalaki. Alors na lelo ni nini? Zela bisonyo. Bien ça. Yekene. Na ko linga skebe mama wa ibatinda nga mingi pona kutana ba bénéfice. Oh, somba serika $1000 na sombi ya kata 600 na bo na bombi. Okola mko tuna. To sai se ofelo ko tuna ni. Mbongo na bimi to basaleli ko sai. Kende
Challenger. Oh, ma catafale. Oh, bah, c'est quoi la mouaille? Nga moko toke. Bah, c'est quoi combien autant? Soit 3000 secondes. Eh, c'est quoi na savoir benda? Na sama beba auto na parfum. Nyo c'est malade mouzong ça. Bon. Ma benda, to clean. Quoi t'es la baisse à la clean? Ça est la clean à fourou nicotine longi. Yo. Tu as quitté, mais bien, ça va na tuna que nous t'es na funga ta boutique. Ate ya yo. Veste. Le peut combiter. Comment vous le laissez 7000 balles? $50, est-ce qu'il y a banaki? Il y a ta voiture maintenant en moto. Problème est que yo na chauffeur morbo ke na e. Challenger tout fait. Tala. Na ote yo logique à pays. Mboka o so lingi ordre kolela. So lingi des ordres ici et simbi. Bon. Ah, ça des ordres peut bima ordre. Oui na ordre quoi na des ordres. Il y a des ordres. Oh, batangi, babongisi. Rien. Côté classe, c'est où tu es président. Des ordres. Côté bas, vous avez bon. Ah, on est où tu passes, c'est danger ça. L'intellectuel va baby samboga. Bon, ça va voir. Ah, au potana. Au boy koufa, au quitter son ambo. Mboka. Biso va titiller. Tika biso. Au tika biso na ba compte. Ba ko kama. Oh, ça souffrir la kimite ndengeni. Ko yebi kongo na mingere, ngana yebi kongo na matras. Challenger tout fait. C'est na kembaka na zongi mwende makala bénéfice. Tara na lambisa mwasi basinga fufu. Boleli. Vrai badi. Akebe na machine. Na biche, la passe ko somba bikedi tembongo amuke. Tuna moniki ici. Tara zoni ki la baninga bikedi, we basinga buka. Alunga basinga mo abwa kabwa. Kifunda basinga esko atuni yango. Nikiselanga ya yango. Ah. Yaya bonheur la liwana. Tanga nixi tu 3000 dollars ngabe moni bénéfice. Na 600 chan de bimé be les 600 francs pamba. Bonheur na bonheur. Yo mboka. Olé si mafufu. Yaya challenge. Kana technicien. Ngaso masa la ligne za loboko tinga conflit. Bobe bali. Pour vivre quoi en Europe. Oh. 4000 francs à moi, si tu as un kendra qui est pour avoir moto, ça dépense. Alors, dimbo. Yomoki. Gamana kendra qui est makolo. Et puis, on a une quantité. Dans les cas, on a libanda des bombes à Wenz. So, on va tout plein à Wenz. Mais si on a cher, on va tout te faire comme comment? Biso va voler de ton lycée, on te poto pour Nabiba, Bibamba, Pate Ayo. Donc, so, on a une mutakia Wenz, Bima Kolo, Yorobeba, moins cher. Il a comme un chef, il a mis ça, il a mabélé kota poto. Baboya ka kufuta d'abord tika l'état. Bon. Kota tchewa na po mutatek ça tika ma kota. Exact. Poto le kebe. Ebele. Biso ba challenger ga yo. La ta sachet le ba boti kanga mila so kota na kodenda. Mama cheri client na kala ye. Yo. Na pesa ba shema de guerra wa. On a eu ça. Tala, peyo. Boko kufa liko logique na bino. Boko kundaka bino. Bako kosa bosi na famille. Boye bi guerre te. Ozotomba ke longi na miso so lisasine longi. Yaka sese Congo. Côté à tu na 11h. Bako lobiso mingi sa fufu. Kendaka ba 18h moins. Pour miso bazaka na patience, ça si mulile ko tabanga chama ya fufu. Elle nanga. Pointe na côté. Biko sa nini? Ah nanga na le ngape binombote. Na zola sur l'ampoule. Na que solo c'est un d'accord tu apportes ma voisin. Oh. Aïe bah c'est ah na tombé na vraie direction. Ah. Na aucun été beaucoup dimisa. Challenger. Na ta arrêté de manger ta foufou. Si vous voulez. Ate za siga na oyeba. Oh non mais lamba ki to ba lambeli to ba so na sokoni. Yo ko kama kambo. Ko tama na thermomètre yo. O thermomètre. Azo tide terre. Non. Papa on a le bawa. Etali yo. Olingi Congo yango. Bon. Oboyi Congo kena ndela. Kufa. Soka bebeli yo famille te. Omi bomi yo moko bolole. Wana ba baye 18 to ba moni. Yaya. Ngana 21 ozala. Ngana challenger. Ngato kimisi na ndako. Na zeno locataire ba mo ba benga ba pesa nga. Oh, sana senga. Balami la kimisi na ndako. Na kuchala mina banzembo akala frère mete. Album mobimba, Timothée me kotinda, botindela. Na kuchala frère coupe buloba.
mokolo na suka kolo akotuna azalaki na nzala pembe na fenêtre noka na kantine nde na ke pompe okoyoka bakunga pala okozapenda sede mobimba tomaka page otinda sani maka esimbi alibumo nde touche bango fona kanga na coupe buloba yo peyo tala omboka yo zana logique ibamba mokolo na suka nde botuna ya okotinda ngo okopimela mwana opesa ye okapenda ko mwana ye mama ya ngai baka na tuti son ça va peyo lalo tala obino tala bino elekelanga mon frère vie eza pete o compliqué yo ah oui bibembe ekufi avant bango moko bamibomi ndimanga ko umela eza ba milio te po mabala ba milio kabwana comment ba patron ba kufa avant batika mbongo mais mobola ou aumeli foyeba baba tanzambe ya tanzambe te nzambe déjà tango yaki sa linga yo buzo bana ko bomiso mais nzambe ko tala ko zo bomisi yo moko bon pate opolele ko yaya yo ngati batutu ba umena mukili basa ba santu batabi yoma comment bango ba umeli mais yo OK bon technique omeli pe masa osimba bali okimi mbango bo ya bolole biso te bina emplacement avant ki mafona tala e okwela ngato na na matabi mata matata na kokima mukeme na kocha biebe ebele bitere ekipi yeyo na kongo pasi amoni lipa emplacement bon emplacement ngeza na ba copie nabike toko sona ke pastel bima simple oboto na ba copie nyonso na quartier tika minene ba koleko ba copie nga bima simple omata pecha muke fe nanga basopi bor moko wa kama oyo apesa na zo batu 5 bon pe na touche soki o simba comment pecha touche nga humilité na nga 5 atu nga pe courage na ndimi to beti ko bo seki biso maintenant on bima na $10 na poko so na ke na quartier musuni bando panza prêtre ye comment konga pasi me fait ici esimbi komi kitana nga pengali lipa intention c'est la ko payer bo e bonga na français belé sambo mbongo okolela ba bololé na te original emplacement c'est ça yeba emplacement moi ça ko kimote yeba emplacement okobomba bana ta ça pas yaya bon yeba emplacement okobima mutu na famille maintenant lipa pa ko pesa fa valeur yeba emplacement très bien soko yebi emplacement te mabala to ko bala ko kende mi-temps oyebi koluka te olingi lolendo misala epesaka mbongo ya bapia ke yo luka olingi bakalikili mpo na simba mpo na loba français mpo na zwa $50 mpo na or biso ba taxe en requis bon biso da toya taka mutala mukaka 5 heures ondira asalaka basalaka nini kuna azala muka depuis 5 heures abanda na otelema libaso ya balabala tala baporte bavoisin nde baobima soko yibi faire na moni na ofanda nya neti na moni te poso na ndobi okendo zongsa bon soko ke teka tango zonga yaka oteka yi faire so be na fundo chebino pesa la fe na mapo yebaka 5000 mbonge ko ekoti entraîneur à quartier à piste ayi ba joueur lioso ayi tous les joueurs coaching na pesa piste o mboka foyeba tala nga na contrôler na madame yanga moko soka zolamba soka zolamba mbolongo ekateli na obeta tour na lukana tala akati yango dede ou bien 3-3 na boy chando ebunga ongo driblenga nga mopesi mbongo olambo pilenga na kongo apasi oyo bon yana se madame soko olambi tiaka me abadi dede na ndeni toleka esika moko te mpo totielanga mokemi mingi na clair na ndimi mbisi tozala asocie nga nao na bana me kote fufu tozala divise tiaka mai na yo otiela nsima otielinga mai na nga nalia romi ya kimia ki olambi de bikolo na moi lokola debulu ya 200 kwa 4 otielinga na mesa me napesi 12 000 comment se finga 400 na fufu me napesi 12 000 eza mécontent tu n'es pas amoureuse oye babatu oye babatu yaya donc tu n'es pas amoureuse mobali kopia mbongo bipepia te ntango ozopesa mbongo talaka équilibre abadi talaka na monta mbongo bon kongo ebebi me mbimbi ebebi te bon mbimbi ebebi taba lelaka me na ntango mobutu na lero achange kolela memo moko taba achange te meme kaka nayebisa yo yeba kongo donc na makambi ke tu wana oloba na okimisa bato na molimo ya difficulté
pesa vie raison okochola mate moza piaka bakopesa valeur même dans la famille OK de fait ina lipapa bazo pesa kita lokumu au dépendaka na yo moko baboki loko bala mwana bango tambe pesa valeur aka na monga bibamba mapesa kabiso ma solution oui côté babokilo qui dit mon frère bozo moko bon na préparer le bino $5 na panzi bino 6 personnes demi tant bosi ba ber bo CP avec na bimi poids na kimi na place na yana somba tena tika bino 50 pe bimebele bière na sako la bière ngana che poids tant botika no azali kaka nazoya bosi bitushi na carré mais le coup mettre kaka na che bia pe ya penalty challenger ça va faire kilo on met ma sango koleka mibala alliance oui bon frère John tika yeso ka ya sala ka sadaka tika sadaka mame bon oyi okoma mobali te bobali sa boye balwa kobala bakoti prince ça permis mais bakode route eza te kobala sa obala yo keka kobala ya na pesa conseil faut bala faut il y a pas de point faible kobala ça le bas ya na ba difficulté yaka bon moi ça ko kimo ka partir ko lia et elle lino na ndako masa ko kima ndengo tokeleli mobala zo nyoko mamingi dibalo ko kufa no ki otoka tina mu Congo mbala tokaka boye te ozozonga mosala kole elongi ya kolemondre bato otobundana mundele okoti na ndako ozofanda ozopema kolala oya mwasi apata fufa ezobanga wakokufa mama voyage mboka eza mokolo nini nalanda yo olibala ta okobomisa moto oyo mbangu makambo kosalaka te soko toki mingi ovoye na ndako na moko telema na kwa balabala nandika mibala ava kende sheya te bino place Adam pa bongisa elongi ata Adam te na toki mingi fo mutoki na mwasa nzete wana mpepe wana nayebisa bino te kotoka ya nzala ya kotonda na ya difficulté eza na ya esengo na ndenge kotoka kotonda ezaka likolo ya zone kotoka kotambola eyaka mingi awa mosusu awa kotoka misala eyaka na elongi kotoka ya nzala etelemaka awa eyaka nzela moko etelema lokola fissure ekweyaka nzela moko ti wana moka te